Bandeko nanga na kati na kolo mbote na bino lisusu nalobaki na bino bokozala inondé na ba vidéo. Là je suis en train de vous préparer ce qui est la vérité net Jésus-Christ. Ce qui est la vérité et dans la Bible. Nakosenga na yo Hollanda 214, 215, 216, 217 tu peux être au coma pour ozala éclairer. Ndeko nanga na kati na kolo kolingaka te na vie bakosa colère nyonso, kolingaka te na vie bazwaka yo neti oza mayele te, linga bamonaka yo ke oza quelqu'un de discernement. Si quelqu'un parle, tu écoutes, mais c'est à toi de discerner. Évitez que tu aies des commentaires. Au cas où ça compte en kati ya péché de participation. Bandeko eloko na koyebisa bino tout de suite là. Et que comme ça bino. Mais ta au monde ba muso babimi na ba vidéo. Ba mususu babimi na ba vidéo te. Mais basala makambo moko ndeko ya kosakana te. La Bible ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de Satan le diable. Mais la Bible dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus ne cessait de dire ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Landa Nzambe, landa musala Nzambe, mutu wana conflit oya zui na musala Nzambe, oya kimi na musala Nzambe, alingi kokotisa ngo epa na yo. Ndeko na ngai, mutu nyonso na mokili aza na temps na ye ya délivrance. Soki tomati na bis, tokitaka mutu na are na ye, mutu na are na ye, mezaka po nani? Ndeko na ngai, partout où Dieu est à l'œuvre, Satan vient, il sème les mauvaises graines. C'est ça le travail de Satan. Ndeko Nzambe a touché yo obenganga pour la délivrer. Bato bazo nyokola yo. Bake ko contacter Hortense. Babi kende mbangu loba tangu yako yoka kokima. Tangu batilize mutu na bango ayembangu alobi yopo kimi. Bango basali fête basepeli. Bango basali fête basepeli. Siko bako orienter yo na mosali ya Nzambe lokuta. Oya bine parole te, oya memabino na aventure, oya sexarabino entre ta yo zolala ozomona pasi. Ndeko na ngai. Amour avec hypocrisie est makasi a poto. Andenga usakana te. Amour ezola taka ba masque. Bandeko na ngai. Tokendaka matanga kuna na kendaka na découvraka mwasi moko boye ba présentaka ngai. Mais est-il que tant tozonga ki so na moni na nzela na koyeba ete. Na kolobe kolo na ete. Mais ndeko landanga na kokebi nyonso. Alors après matanga wana lokolo biso bato ba voiture tolala na matanga te. Tozalaka na tongo te. Je suis rentré chez moi vers 3 heures du matin. 4 jours après, j'étais au travail. Il y a une dame qui m'appelle. Pasteur Dinabanza Nabi Ngawana. Elle dit, pasteur, oza pasteur Mounene, pasteur solo. En tout cas, n'a un problème. Fona mona yo lobby. Une dame de 50 ans, je crois. Entre 45 à 50 ans. Nalobi mais na yebiote mbalamo zoloba musala Nzambe Mounene oling omonanga et ma sœur.
commencez par vous présenter. Qui êtes-vous au juste? Abio me boyaki na matanga pananga kuna ngamo servie na yo. Ah, sikoyo ma sœur, ozu téléphone nanga ndenge nini parce que mbala moko erwana pardon non na koti na YouTube te pona pesa téléphone. On a Sabino, ça date de longtemps. Et c'est même avant, je crois, 2010, entre 2007 2018, peut-être, oui. Mais ça date de longtemps. Pour nous, Sabino, que, tak nangai, humiliation au bateau de nangai, ça date pas d'aujourd'hui. Ce qui n'a ni Ani Kabote, na Hortense Nyanya, ce qui bayaki comme ça qui binominga comme ça ingaité. Et ça combat, il faut vivre bien koana. Na tchaki maté ya moko na bossa numéro nango, na baki Jésus a éprouvé 3 sortes de souffrances. Ndeko kola daga maté ya. Mais ngana kama bino, au lieu kolanda maté ya, bino bo préféraka kolanda bandoki pour comme ça abati. Ce qui mutoye na makamwa kindoki, yangwana bozo mona pasi parce que bandoki bayebi ke bino banga bango. Ba sorcier bayebi ke bino ko banga bango. Ngale lo suna yulu barake naza ba témoignage kindoki tala na liaki bo nasaki bo. Oyi ba vinga manozo remena combien? Parce que bolingi makamwa kindoki mingi oyo Bible za ko pekisa. Paul azo pekisa yango. Tala batu nyonso o bayila bino na makamwa kindoki. Soka cheka mo eloko oyi ba vie ya combien? Ndako tangibela ko mona. Ndoki tout oyo aleki na télévision. Alors le bagage mukolo moko pa moko 10 000. Pour le binini makamaki ndoki oyo ezaka détruire bino le nyonso. Donc ndoki nyonso yebi ke bankai. Et tant nga na ye nazo banga bango tena zo yebisa bino ke botelema mais faut pas combattre nga. Moi on me combat à cause de la vérité nel kamonyo c'était. Naza ba intellectuel congolais o ba benga nga soki na tielo kwa politique. Balobi quelle sagesse. Dès que je ne suis pas n'importe qui. Peut-être que je suis mon anga boye bingate. Mais baton sona kini tamba landanga, batali ba ndeko. Sona la question makaba komela ngai. Ba numéro na zocha na mboka. Ezana batu ba komela ngai bi ko bossa na raté pasteur ko chaka ba numéro parce que eza référence et ko servir mboka na biso. Mais yom tozo tala ngai. Surtout ce que aux 8 chances, c'est une grâce. Yanzambe. Les chances, c'est ce que 8 chances, oui, banga. Ce que 8 chances, on a au kota, nanda qu'on a pas na fandaka. Ce que 8 chances, il y a au boye, c'est une grâce. N'est pas solo, déco. Bateau bino banga babinga. Bateau bino la maté na bango babinga. Baby ke sokinga na lobby. Que ozene musala na nzambe te yoko yom to no kumisa yem ko yebika passe d'arriver nga so no bika ozene musala na nzambe te sa musala na nzambe te ndeko omoni muto bino bozolanda ba pasteur netinga na France toza 3 te je pèse même moi 3 bazate ngana yambaka mondimi omona na zwe na téléphone na fani na zoyo kaye 1 heure de temps 2 heures de temps 3 heures de temps banda koloba na zoyo kaye na zo tika ya se défouler boko zongo pa pasteur moko te na ko zo téléphone na zo benga mondimi poto sa ne prière oko zongo pa pasteur moko te et na ko benga mokolo moko te na ko benga rebele nazala ba mama oyo ba 70 ans, ba 75 ans, avant là, la fois benganga, ba ze belé. Mais na se retiré qui pas na bango pour na Annie na Hortense. Annie Kabote na Hortense nyani abako futa makamwe belé parce que nazo préparé bolandaka na ko livrer bango na Satan Kalaté. Avant les 15 fois mon vidéo oyo nazo livrer bango na Satan. Bato ebele musu soma ko kufa balinga zo délivrance. À cause na bango bato na babangi
à cause na bango mama belé ba benga yi na linga soko yamba monte na linga souste na boy surtout moi si na linga moi si atamukete à cause ya ani na nini moi ba se belé ba benga ba zui ba déception à cause ya batumi balo ah pasteur tout ça na utu to longa bato na ministère na ngai parce que eloko wana no singa ite minazo senga na nzambe vraiment asi sanga eloko mais malgré na kati eloko wana ko nzambe asala ke eloko moko pa ya mama moko nazo préparer kabino bolanda kaka ba témoignage boko yoka et la seule maman ozo langa ke pasteur tina okufa na to bosa na mote ce que biminde wana mnoko moi si c'est que c'est grave parce que moi ça dit maman tout moi ça dit maman tout mais moi ce soir le que pasteur ti okokufa ti ngana kokufa na bosa na mote et na bana ko défendre partout pa bazolo bakomona yo parce que na moni boko yoka yango après boko yoka mais on a sina nota bakomona bino boli yaki pona délivrance bokimaki tango yoko yoka makamoni so ngozonga awa na ozote na zana mususu na korbe ya makamamiso aye na motema na yemoko akimi tango ayimu balo akimi so nzamba na baina zonga pa na abino benga benga tilelo alingo bomba ko nga mais non ngana yeso reconnaître voix na yeso benganga na bilu ka pasteur mususu abenga ngale yeso ngami non monsieur que lu ko pasteur mususu ngali na ngate c'est tout na lingité que l'on ko pasteur mususu. Mes chers frères et sœurs, je suis très gentil mais strict ba obéi na baby na sala complaisance na bandimité jamais na sala complaisance na bandimité ou alors on met fin ngana yo ou alors on continue. Parce que ngana ebike ngamu troza na molimo santo na puissance ngamu tro aider yo de temps yo epa na fo la discipline so la discipline na biso e quoi que nous le pasteur musu na clair madame ko tango maté ya ngai bandaka na robana 30 soko ye na retard faut se justifier soko se justifier te mbala biso mbabi bana bengani yo na bikede makama molimo wasana na moté ce qui Jésus Christ a benga ka batone ba disciple et le moins la discipline saka na ngana makamususu mais soko yena ba jina di loba ngano to kabwani ba ibinga je suis strict yamona bato zo délivrance na ko expliquer bino ba délivrance ba maman ba délivrance mikolo yo na ko expliquer bino malgré mon thème ça bien té na zo mo intention la contre quel mais nzamba lobi délivrer bango nzamba la lobi délivrer na zo na maman ko ni ko se suicider akoma ki prêt ko se suicider et lo nga mo thème na ngo ya bata moi si mon côté na di ko se te ko do moi cité. Mais Nzambe na lo la lobi occupe-toi de cette femme. Et résultat ça qui nini? Résultat ezala nini? Ce que moi ça lobi ça on qui papa na hôtel ko boso. Et passé encore de 18 de décembre 18 de décembre 1918 de décembre 2018 na le loyo na 2019. Allo bandi kuna zongi la kamunanga. To solo la moi si wana ngabi mais est-ce que yebisi mobali noko ya pana ngai ah te papa na zapana ite tout ça to bundi les sali est individuel vraiment papa yambanga parce que likamweza ya ngai ngamona nina ya pana yo bolanda ngaba ndiko ngai délivrance za yanga papa na sana pasi ngamwana yo tena ya boza mais ye likamweza ya ye nga eza yanga ngaza na ndako nanga to zova na solution na ite na se et c'est sili ye makamneza ya ye nga bandeko na cédé na bo mama yakalobi so comité de place bo benganga na opeso pa ngana zali mama na ye aye akoti abi papa bebi ko mbala ngaza ndoki ngabi abo azandoki ya hey papa ngona moni ba telemi bo tela mutu nyoka abo omoni na nyoka ya za nyoka abi papa da za nyoka alors na kindoki na ye wana papa bondela ponanga na linso fana ndako na ite. Donc le coup de Sili et Sili n'a pas zongé les sous-têtes pour pas zongé les tala bino ba jeune évangéliste ba jeune pasteur boza sans expérience hein boye ba ke bato ba problème ebele na monde eza basi ke mibali et bato ba ko salir yo eza basi ke mibali combien de familles ont mibali bali na YouTube pour salir bato combien toujours oui pourquoi bolandanga na bondi le pona mama clé tango na ki na bi papa nazali kama oyebisa yo
tosali 2 ans natilaka ye biloko eutaka epai ya nzoto ya biso basi. 2 ans soki nalami mbika nazwi biloko wana ya mabe na bamakila tosa natieli ye na biloko natie mbiso okauka nasombeli ye mongonzo Cronampils. Osali yango mambola abone apa nasala yango 2 ans chaque mois. Osali yango mpona nini? Mwasi mo moto alakisa ye nga kosala ndenge wana. Yo oza na age ni po balakisa yo. Ndeko bolanda epai tozokende. Bolika bote mama kende na bondeli kende mama kei. Jour mosusu nalali makambo ninga azomona. Na bengi na ndako na ye epai azalaki epai kulutu na ngai. Na bimbuta boni abi biso ka bia wate ka semeki no moto azolamba moteke na ningi nalia. Abi membuta yo bali yo ebisanga te. Abi mina bala ndeni. Nzambe nanga mukili ya bala mute. Nabi siku na comprendre parce que moi si oya ye ayaki na bondele mpona ye asakenda. Mais sikoyo yazo ba kesemeki na yo wana. Moi semeki na wana wana yeba keza ye. Ngal membuta semeki na nga ona yeba keza ye ngani te abikasi ye mususu te azana kuziya la mama olamba muteke. Nalobi komo na ye abi mais oui ye. Na ipase nga ye. Papa senga ye. Kozo zo anga boba mama foyoka. Pasta moto na ngenge, moto na nzambe, boni pasta. Ngabi mama boni ozolamela papa abie ya na yoka kotunisa ngate. Akena cuisine. Abi papa oyebi ka kubondela nga Oyebi ka kubondela nga. Azo kokola ye mokote. Ngabi mama se eza mama bete eza bien. Nzambe na nga ye. Deko makame bandi. Tangu batikali wana. Tangu amoni nga na benga ikulutu wana. Ase fondre neti manteka na moi. Abebisi makambo na ndenge usakana te. Namona kulutu benga. Abi leki nanga. Ngabi oui, na comprendre. Abi nanga naza dessus. Ya, tano yika ndo na besili na baby. Abi leki nanga naza dessus. Na motu mususu minanga te. Ngane tozaka na yo. Nandimaka te yoko sarangelo kwa boye. Nabine mbuta zala clair po nazo comprendre te. Ngai na ko sala yo loko boye te na sali nini. Abi bongo soki femme nanga aboyaka te. Ngabi mama esili na baby yo. Soki femme na yo aboyaka te elingo bani kulutu. Abi osali to ok na ye heureusement ye alingaki te. Ya mwana comme preuve leki nanga oyebi ke mwasi nanga ayaki pa na yo. Ngabi oui ayaki. Abi me aza mwasi nanga oyebisa inga te. Omoni te ke tension yaki ya mabe. Parce que nga atangi naza mutu na yo so mwasi na yepa nanga fo yebisa nga. Ngabi kulutu a priori eza ndenge ozoloba. Me makama nzambe eza ndenge ozolobila te. Mwasi na yo abenga ngai natunaki ye soki mbai na yebi alobi te baza suna yo te. Boza suna ko moko te et que le sali est individuel makambo eza ya ye eza ya yo te. Alors ayaki awa elekaki bien après kei. Mais kulutu ozoloba na ngai est-ce que oza sûr na makambo ozoloba? Abi vraiment nalingi kutu ko sentir yo lisusu te. Nabilika motembuta eloko mona osenga na yo na osenga no oyokanga. Ata muke s'il vous plaît vraiment sala to yokanga. Kulutu na banelo mo boye. Ngaza musala nzambe na yebi mwasi koleka yo. Yo za mukolo nga. Mais moi atake musala nzambe na yebi mwasi koleka yo. Bible ezoloba na biso comportement mwasi ndenge mwasi se comportaka. Et ndenge mwasi azali ezoloba na biso na bakati ya Bible.
Nabi Mbuta, est-ce que dans la Bible, passage moko ezate o baloba, femme aimez vos maris? La Bible ezate. Femme aimez vos maris. La Bible ezate. C'est pour ça que na ba problème ezebele, bato ebele ba bagate pourquoi na ba mariage, ma ba les ba problème ezebele, bato ba ba bikota na Bible ete. Bible les ont expliqué biso ndenge to kozala na mwasi. Apôtre Paul aloba yango. Oyo bakobala, ils auront des tribulations. Oba ozana basi na ndako, ils auront des tribulations. Donc biloti ba bale kufaka banini, pourquoi Jésus-Christ alingaki jamais mosala nzambe azana mwasi? Basala nzambe bo mona balana na basi, bana 4, bana 6, baza molimo santo te puissance pesa na mote. Soko yebi le boko sepela. Ndeko mto la nanga, surtout so évangéliste ou bien pasteur, so la nanga o sepela. Jésus-Christ est loko wana alingaki yango te mwasi mosala nzambe azana na mwasi et obstacle. Je précise, hein, les obstacles. Pierre azaki na mwasi, mais Pierre pour travailler bien na makambo nzambe, il fallait mwasi akufatika na moko. C'est moko yaki apananga azuga 3 heures du temps na lembi. Na bina ye mama, soki mwasi azalaki awa, mwasi na ko tika yo osolo langa tibwe. Abi te. Tamu ngana na bandimi na ngai. Na église tamu na kanya église te. Oyi bandimi na ba ngai. Ya basi, bayi papa, ko bala te soko bali biso to baby, biso basi to baby. Moi si ni na kondima, nga na bengi pa na yo lelo, elo biso na benga. Moi si ya kondima ngote. Na zana ba exemple be, bola ndanga malembe, boyo kebele. Boko yoka ebele, mwana moi si ya uti na Zurich, pa yo petit pa pasteur. Pona pasteur ya mbaye, ba vandi ya moi si pasteur aina salon vandi na ba bijou tala tandi. Abebi simakambo moi si ya zone. Combien ba kapananga? Combien? Oyebi eloko yo bano basali ezo pesanga pasi pona bandimi o abasi na ba problème basaka na yango. Combien de pasteurs bala na basi so bengi moi simtazo ya téléphone. Un pasteur téléphone à pasteur moi simtazo no ya ba yango. Akoloba oh nous sommes une seule chair na makoma nzambe. Na makoma nzambe. Oh. Nzambe poni yo musala nzambe poni mo cité. Pourquoi bandeko nangai nzambe Jésus-Christ azwaka moi c'était à prêcher parole. Marie de Magdala partout bana teya liloba Marie de Magdala bana kozala après sa délivrance parce que le coup là Jésus-Christ a délivré qui est allié gotika été parce que ndenge tala soki muta délivré aux assure qu'a délivré yo soko tikiye yo kei kende na ndenga bien. Pour ceux qui ne faut pas réchiter, ceux qui zongi, et si les m'a sauté. Magdala trahi Jésus-Christ c'était, parce qu'il y a non, Oazandenge. Mais Jésus-Christ ça permettait qu'il était à l'anda Pierre, Paul, non, Pierre ou bien Jean, bah noter la parole. Pourquoi? Moi, c'est ça, ma kamunaye. Moi, c'est ça, imprévisible. Vous allez qui bien, baramo, m'a comme changer. La femme réfléchit 10 fois plus que l'homme. C'est pour ça que banda quoi babala. Qui m'est zati? Bandeko Natala Kabini. Naïbsi Mbuta, Ngai bon Mbuta. Merci beaucoup. Mais un jour, Nzamba Kolobana yo. Nalik 12 de balobi, rien ne restera caché éternellement. Nazonga. Ah. Ngana yo ke na mwasi na yo he. Mais naïbsi Mbuta Ngai Mbuta. Arme makasi ya mwasi za yangwana. Tangu biso zokola. Viens na nga moko yebsenga. Abi, petit frère, si vous avez moi c'est le yoke, camarade na yo, alia go kenaye, cause na kofia sur moi parce que alingi akabola yo na camarade na yo, mais ba tu oyo bazo kende kenaye, akoyebisa yo bango jamais. Akoyebisa yo oza innocent. Buta ndaza ko kola ndio moninga. Ah, vieux toi il bien. Esile. Bandeko, Nzambe na lola atika mutu te. Atika Joseph na prison, Nzambe atika ki ete, nalika mo open Nzambe atika inga te. Namona mkomso via benga. Ai pastor nde ninga Bible. Abi ozana Bible a réserve te. Ngabi oh. Yoza suna Bible te. Parce que na prier pa ngaya.
Vous avez la Bible à réserver. Mais yo, ou la Bible bon oya yo. Oh, moi, c'est on a quel nango. Moi, c'est web. Ah, mais kaka. Bozanga suste bien. Leki nanga, ndumba ya kosakana te. Kulutu ndumba bien petit. Yoko to big saki. Abi yoko to big saki. Na ebisi yoke eza scandale. Nazala côté moko. Na tia petit mon a parlé à sa chambre. Si ko pai to zaki na petit moko boye, to moni petit na zoleka. Petit to zaki na ye ngani ko benga ona bino ko benga eta diranzaka nzel na nganga. Oh, adiranza nzel no api bino. Ngana nazara copine mo place wana. Yesusu azo a copine mo. Atuni o bazaki de copine ko mena naye. Apesi ko moi sinaye. Abi oh. Petit wana oyo ozolo bawana afanda apananga. Moi so yozolo bazaya yo azakayanga. Ah, petit na kamwa ya betu mbuta limbisanga na yeba itira za moi sina yo mais ça fait longtemps na zana ye ko même 10 mois. Mais ngana kutaki mutu akindiki na ye eza de o wana kuna. Ndeko kaka na carte kaka place o wana moi so na zakalija na 2. Ah, Nzambe, passé. À part wana, moi si on a zala susu na 2 di banda ya mboka. Nani mbuta akangie na WhatsApp ndenge bazo kritika ka mbuta na mibali wana. Na ebisa mbuta omoni ezala yote. Soki mwasi na yo azo yebisa yo na ndako ke mobali boya ngo sala nga boye a mwasi mabe parce que ça mwasi te tango zo bien faut pas nous dire mais on yebisa pourquoi aye ko yebisa yo po yeba ye kaza sérieux a panza ona camarade oyo bazo ke na ye akolobila yo bango jamais na bine mbuta ngaza musana nzambe na bi basi ko leka yo yango wana nalaka so na yembi mwasi siko zoloba ngana tsaka bona zo kaye. Soit si na bine bo tango confesser ba péché na yo mais ya mbai la yote ya yo Pepe Kale de son vivant nazo exemple ya moto yo a moto de biso alobaki mwasi aleki mundele na mayele soko ozana 60 ans ozana mwasi ya 27 ans na ndako na yo soko sa komi mwasi na yo aleki na mayele mbala moko. Surtout mayele oyo bengi ya sexualité moi c'est aleki na musika naso na basi ba yebisa kama bele moi c'est on ah na yo na mibali mawa ba mibali ba yebo te mais biso ba reine ko kosa basi bele ba bombela ngelo te. Donc soki yo vraiment moi si akena na YouTube na akeko loba yo za mutu ozoko yoka mutu ndengo wana sekende konanga oza normalite oza na musika. Vous avez dit que vous avez dit moi cité et belé bazo kufa ba bi ba cité nazana so na sesi o na témoignage moko ndeko moko na banzi azo bela eko ko mema na liwa à cause ya kindumba ya mwasi mais ndeko na yebi ke mwasi na ye banda zoye abima jamais po yebisanga ayebisanga ke nzambe edai atinde mo se malamu alors que nga musala nzambe na yebi na 4 mibale libanda. Vous vous rendez compte? Mais naza lié na ba secret wana déontologie pastorale ezolo bananga ndenge ya ko vivre. Na ko somba la été même si quoi azo kufa na ko bana été. Et naza na yemo côté na uto ya ba mususu derrière awa webi ke pesinga pasi. Mi bali o ba mon oyo mama oyo soki mwaka wana lor mwaka zolo ba zoko sate. Na poto mi bali muso moni costaud. Nzoka mutu kwa sanga tatina. Pa moi ça za le côté. Au moins on va le boy mais moi c'est sorti de la maman na 300 €, moi c'est à côté de la maman ya mobali 50 €. Mais pas oublier qu'on se vend pas mon basi mobali tant oiseau mon a 300 na 50 akaimo azo ko apeko le baté moi c'est zo ba susu moi c'est lo bana susu na bande ko na basi mobali alo bana susu na bande ko na basi te pour moi c'est lingité ceux qui na famille bozana mi bali ya marque wana ndeko eza mawa ceux qui yo yebi ndeko na yo za ndengwana tindile vidéo oyo
Alors, voilà pourquoi basi belé balinganga été parce que nazo fongola mi balé belé, nazo fongola pe basi belé pour na makabo belé. Nazana ba mi bali mosusu. Baza ba mari de nuit ya basi na bango. Nazana basi mosusu baza ba femme de nuit ya mi bali na bango. Mais le col na ko kolobate na ba bango bolanda matiso na te mate ya mfutuma bolanda boyo kwa tukuna. Et belé ba découvrir la vérité ceux qui n'attient maté ya mfutuma. Ba ndeko nanga. Mena ibsa binote. Ba longola nga maté ya na Congo number 1 le péché ses conséquences. Ba longola maté tout parce que ba lingi te bino ba comprendre. Bango ba lingi ba lo bakana bino héritier asali siku nini so akina démon nani oyo soki matu Samuel moi sina kufa ki botala boy. Ndeko nanga wana maté ya. Wana maté ya. Qu'est-ce que tu as à voir dans ma kamou ya mari ya mato Samuel moi c'est un kofi. So moi c'est un kofi présenté ba contrôler c'est comme sili. Oh ce qui héritier sur de est-ce que t'as lu yo yaki ko ba ko za musala nzambe tala makaba te ya bino bana nzambe. Me bandeko toko ki ko lo bana bino ndenge nini. Il y a des sorciers, il y a des gens envoûtés donc pour comprendre la raté. Yo muto ozo benga musala nzambe aye pote ya yo makaba héritier. Héritier ko tsuna na ebité. Pour makabo famille bato amatu Samuel ndenge mwasi na kufeli na ndenge mwasi na boy mosali na nzambe yozo benge mosali na nzambe c'est regrettable. Ndeko biso na viwana na kulutu wana bulimbisa tueko zongana ngai na zongana ye na amour propre mais ye azala na moi jeune azala na moi jeune mais ngana mona ngo normal à part ye naza suna mi balé ou bien na mi sato bozo mikolo bande ko nanga ye soko moni mutazo kimiso pa nanga azandoki awa bato bazo ba délivrance na bosani naza na mama moko alukanga na mai na miso tango asambeli samedi oyo amoni numero nanga abengi nga lobi naza pa na ye naza na ser mosusu aluka numero nanga na ndenge akosakana te akoti nango bajeune aye komona yango tozalaki na ye samedi tosolaki na ye samedi ane esenga kosakana te 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 ndeko nanga po yeba mosala nzambe ya bien tala ndenge ateyaka liloba a partir ndenge ateyaka liloba oyebaki oyo aza mosala na nzambe